Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, tu m'as beaucoup de temps à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Mbote na bakambi ya réflexion, pe na bakoni nyonso tolandaka réflexion. Ngai Ser Love, nazo répondre motuna oyo ndeko mwasi ati. Pona nini mwasi akokaka ko soutenir mobali te? Deuxième question. Pona nini biso basi tozalaka mitema minene koleka mibali? Troisième question. Pona nini biso bafricain tozalaka na bolingo te? Na première question, ndeko na biso alimboleli yango vraiment malamu te. Parce que ko soutenir mobali ou mwasi eza na balolenge ebele. Mais pona nga mwasi nyonso tu oyo aza na bolingo ya mobali na ye ayebaka ko soutenir mobali na ye. Parce que tango tolinganaka tokomaka deja eloko moko. Po pasi ya mobali eza pasi ya ngai mwasi. Pasi ya nga mwasi eza pasi ya mobali. Mais soko zomona ke mwasi azoboya ko soutenir mobali na ye, c'est que bolingo ezate. Mais epai bolingo ezali, mwasi ayebaka kaka ko soutenir mobali na ye. Na deuxième question. Pona nini biso basi tozalaka mitema minene koleka mibali? Pona nga eza nature na biso. Po mwasi nde mutu azomema zemi ya 9 mois mobali te. Pe na lolenge ya mwasi, mwasi azalaka toujours motema monene. Po aza deja mama. Soki tozwi exemple ya basoso. Atao tous les sortes ya nyama. Jamais tomona ke soso azolanda, mwana soso azolanda soso mobali. Ubie ba mbwa o bazana mikie, bazolanda mbwa ya mobali. Esala mate. Balandaka toujours oyo ya mwasi. Parce que eza nature na biso biso toza ba mama, esengi tozaka toujours ba mitema minene. Poto kelama deja bongo. Soki nazwi exemple, yo gafe kaka. Ozala mobali no gafe. Ubie to chene no mobali a gafe. Soka sengi o pardon. Atoko loba loboko yeba ko limbisa ye na facilité nyonso. Me yo gafe kaka. O sengi bo limbisi pa mobali na yo. Ako limbisa yo. Me eroli atan. Ata limbisi yo. Eko komele peta mususu nzembo. Soko sali kalika mswa mabe. A rappele yo oya liboso gafe liboso salaka. Me na mwasi te. Donc mwasi aza mama. Yangwana ke aza mutema munene koleka kaka mobali. Po eza nature na biso. Na troisième question. Pona nini biso bafricain tozala na bolingo te? Non. Biso bafricain toza na bolingo. Omona ke ndeko na yo moko bobota mine mama moko tata moko. Oza na problème asungi yo te. Mais
mutu moko oyo yebaki quelque part aza na ye famille na yo te tokoloba ami na yo ou bien bosenaki amitié côté moko boyebani kutu te me bakomaka bozaka bakamarade omonaki kamarade na bino ekoma kutu koleka kibondeko ndeko no moko kutu bobotami na ye koki kosunga na 100% te me kamarade azosunga na 100%. Bolingo ezalaka oyo ke tozala na bolingo te bafuke bazala na bolingo te eza falia non tozalaka na bolingo mitema na biso nde mutu ekomaka mabe komona moninga akomi convancé na vie aleki yo na pa moko yo sepeli te ekomi nini jalousie kilokunia yango omonaka ke ezoboma biso po eza pe kaka biso bafrike te soki pe toke na bapere Europe tozomona pe bandeko na bandeko bamindele babomanaka ti yo zwaka exemple ke mondele avandi na mwasi ne 10 ans na ndako momo erreur moke abomi ye biso pe koma osalama donc eza nango te ke tozala na bolingo te bolingo eza nango mitema na biso nde ngai nazali na kamarade na ngai abandaki koprefere mobali na ye azwa mosala te avandaka kaka na ndako do batalanaka na bango ata ye azangi na ye eloko aprefere na ye kende sengaka na ye pa bavoisin ke mobali na ye azwa mosala parce que soki mobali azwi mosala bafamille ya mobali ekomi koya na ndako ntango nyonso kosenga lisungi pa mobali na ye mobali pa komi moto bambiance yango ya banda ye koprefere na ye malamu kutu mobali nazali na mosala te azala nekaka na ndako batalanaka ke asalaka nyonso wana eza nini ezaki motema mabe eza jaloux donc bolingo eza lokola toza bato oyo tozalaka toujours na zuwa yango nde ebomaka biso po toboyaka kosepela na bozwa moninga toboyaka kosepela ke oyo aleki ngai toboyaka kosepela ke oyo azwi tikanga mpe nasepela mpo na bozwi na ye mpo lobi nga mpe na kozwa biso sikoyo ezala bongo te likunia yango nde esalaka ke omonake toza na bolingo te me bolingo eza ngai dani napesa exemple moko bato bafimaka cigarette moko bakabula yango ta mosusu 5 personnes bolingo ezali donc mitema na biso nde lokola etonda motema likunia nde yango esalaka ke ebanda koboma biso me toza bomoko toujours na question liboso nde abike tokokaka koede bie kosoutenir mibali na biso te mwasi akoka kosoutenir mobali te eza bongo te mwasi nyonso oyo aza na bolingo ya mobali na ye ayebaka kosoutenir mobali na ye pe na deuxième question mpona nini biso basi tozala mitema minene koleka mibali eza nature na biso komi toza bamama yango tozalaka toujours mitema minene po mobali jamais amema zemi ya 9 mois biso basi nde moto amemaka bazemi ya 9 mois peke bafrike bazala na bolingo te non tozala na bolingo motema likunia nde oyo totonda nango yango nde ebomaka biso me bolingo ezali